Mbote na bino balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kulanda chaîne na bango ne na ebsaka bino chaîne la libération chaîne oyo ba kitaka sur le terrain pona kozula bino maïman so izoleka na mboka na biso Congo. Awa na Océan du Congo to bomba ka vérité te soki osali malamu to kolobango awa na Océan soki pe osali mabe to kolobela ngo kaka awa na Océan du Congo. Bino moko boyebi Océan ezali ebale oyo eboya mbindo ebale oyo esiportaka bosoto te. Bo s'abonner na Océan du Congo bo benga bandeko oyo ba s'abonner na Océan du Congo te baya ko s'abonner massivement po Océan du Congo mikolo nazo benga ngo maso anoa soki yo boko s'abonner na Océan du Congo tangu mvule ko benda makasi okovanda wapi fo ya déjà kokota na Océan du Congo tangu mbule ko banda obatama déjà na Océan du Congo eza bongo ya bino kabuya l'homme puissant Mosakoli bo bakisaka Mosakoli po maema sona yebsa rabino yango to komi ko mona pe maema sona yebsa rabino yango oyo ekomi kokokisama na mboka na biso mokolo lelo tokoseola ngana bino mwa makambu ebele ba video pe ekozala mwa meke o ngana bino tokoseola na mokolo lelo pe ba video o bino bokotala ekozala bongo mwa ebele lelo ezali bongo couverture ya événement na biso ya francophonie e bandi bongo na mokolo lelo bino se boyebi journée ya francophonie na biso badi bongo lelo le 28 to mona kipe na ngambu ya ba peuple congolais to na ngambu ya ba citoyen ba résistant balobaki ba kotambola pona koboya mama na biso mushuki wabo anyata makoloni ana Congo te poto yebi ba yikongo mani soki bazali kokufa ba yikongo mani soki bazali kozala en vie penza te soki bazali menacé ezali bongo à cause ya Kagame ezali bongo à cause ya ba Rwandais yango ba boyaki balobi ba Rwandais bakoki konata bakona bango awa te et puis voilà bango eyokana ki tomoni mama mushiki wabo asipe ko tia makoni awa na Congo te yango na mokolo lelo mouvement sa Lumumba bandeko epane pa basangana ki pona kotanga memo pona kopekisa bo ye ya mama na biso mushiki wabo ndeko na gloire soki tozali loba moko otela ngama video ya muke ya memo ya bandeko na biso sa Lumumba oyo utiko leka mokolo lelo na lingala tokoki koloba boye bomoni lelo biso ba jeune ya sa Lumumba na biso ba résistant to sanganaki pona kotambola mais bino ba journaliste bozali wana bomoni ndenge Tshisekedi lokola azali au service ya ba Rwandais lokola azali mwana mitinda ya ba impérialiste atie ba garde républicaine Kisasa Mobimba kobanda na aéroport ya Njili ti na centre ville ya mwana bomoni tolobi lokola Chilombo azali ko travailler pona ba étranger alors to ko za bras de fer na bango te na baninga tozali a botolevaki option pona ko sala déclaration pona ko talisa que non biso peuple toza mo konzi puis to gagner bango yango ba bangi bazui ba policier ba tie bango na balabala bazui ba mituka ya minduki oyo ke mituka na bangi batinda yango na este po bakende ko bunda na bato baza ko agresser biso donc lelo pona biso mokili mobimba ke biso bilenge ya Congo to telemi pona ko dénoncer agression rwandaise et puis ko talisa que non batu oyo boy baza ba partenaire fiable na biso te parce que Louis Mushikiwabo azali espion ya Paul Kagame. Merci beaucoup wana bomoni bongo video ya bandeko na biso ya sa Lumumba basile ko telema ko tanga memo na bongo pona ko boya boye ya mama na biso Louis Mushikiwabo balobi ata ma colonie awa na Congo te poso ki lelo ba imboka ba yi congolais bazo kufa soki lelo ba imboka ba yi congolais baza na pasi eza bongo agresseur na biso eza bongo Rwanda yango to telema ki lelo ba imboka ba telema ki ba benga ki bandeko ba pantisango meike pona baya ko zwa bango na ba image pona ko ya ko lancer message ke to boyi bongo ba ndeko na biso ba Rwandais basi ya kochama kona bango ana Kinshasa te tokoloba pe video o to moni bongo ya mwana mboka oyo uti ko panzana o to yebi ki azala ki vice président Assemblée nationale na kombo ya Jean-Marc Kabund o to moni bongo video esili ko panza balobi Jean-Marc Kabund abimi mais to vérifier ki to kitaki na terrain pona ko luka bato ya Jean-Marc po to za ba pandisa ngone na FC biso to kenaka ko vérifier bande kwa Jean-Marc Kabund balobi Jean-Marc Kabund alobi ya ko bimate pour travailler na régime ya mwana mboka Félix Tshisekedi mais to yebi bande kwa il pèse ya basile ko panda sango balobi Jean-Marc Kabund abimi Jean-Marc azali banda Jean-Marc aboya alobi ya ko bima na ete pour y travailler dans le régime ya mwana mboka Félix Tshisekedi
ya lingi régime auto eza régime moko etambola mabe eza régime moko esala musala kitoko te. Alors poto ke musika te ndeko gloire telanga vidéo ya mwana mboka Jama Kabouni point de presse auto ko sala na mikolo uti koleka otelanga vidéo wana. Responsabilité, si je dois l'établir, je pourrais encore regretter ici pourquoi avoir contribué substantiellement à ce que Félix Tshisekedi soit président de la République. Je regrette l'échec de celui en qui nous avions placé notre confiance et je crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement. Mais pour tout ce qui reste, je crois que j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4000 pour rappeler chaque fois à notre ami qui est aujourd'hui président de la République les bien fondés de notre combat. Je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait. Il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. 9 fois sur 10, je lui disais régulièrement non. Ça voudrait dire que j'étais conséquent avec moi-même. Je dois vous dire que j'ai été opposé à plusieurs dossiers, opposé à plusieurs propositions ou à plusieurs décisions de gouvernance de M. Félix Tshisekedi. C'est notamment le dossier RAM. J'ai été farouchement opposé, mais qu'est-ce que je pouvais faire parce qu'on était dans un régime, on était dans un système. Devrais-je sortir pour dire au peuple que voilà, je suis contre ce qui est fait là-bas? Vous, les journalistes, vous aurez dit crier à l'amateurisme. Comment il est là-bas et puis il vient nous dire qu'il est contre. Pourquoi il ne démissionne pas? J'ai été opposé à plusieurs dossiers. Je viens d'évoquer ici les dossiers élections. Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement, remettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser des élections où la tricherie était en train de se préparer parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour constitutionnelle. J'ai dénoncé cela. Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision. Wana bomoni bongo vidéo ya mwana mboka Jama Kabouni avant bakanga yendenge alobaki benga seki ba presse ba pandisa ngwebele alobaki soki kotika mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na mutu mboka eza ko sala erreur makasi po esale linaye eza esale limoko malamu te wana bongo boyoki bino moko na point de presse ya mwana mboka Jama Kabouni avant bakanga nini oya alobaki. Alors peuple congolais tout ça dans la bolingo kotambola mboka tala mikolo uti koleka te uti komona général Kasongo akitani na kiti na ya ki général to pesi bongo général na biso papa na biso ayesika na sima wana na songa wana mwana na ye na kotambola pona ko sepela boye ya papa na bango ye na kiti ya bokonzi ya général tala na ona tuni ba imboka moko boye to lembisaka makambo moko boye to yebaka nini to sala ya ona loba ena bato ebele bo bimisaka bato mabe. Pourquoi? Pour na esale ya bino bato boza nzinga na bino. Donc on nomme papa plutôt général. Yo mwana okosepela pourquoi? Pour yo mwana okoluka sala nungu pour etali to ba nommer papa wana place wana pour sala musala malamu. Ezate que soki balobi ba nommer général na biso ba Chesika. Yo mwana okende kosala ba ambiance. Yo mwana okende kosala bisala sala. Te soki obuki mibeko bakokanga yo eliko loba te ke soki sa mwana général osali mabe bakokanga te fo bakanga yo sosali mabe. Alors tant ambiance na ona ko sepela tango ba nommer papa na bino général. OK ko sepela. Ndeko na ngakwa tsela nga video wana ndenge mutuka wana esali. Abomi Badouber. Abomi Badou. Abomi Badou. On fait des cadres. On fait des cadres. Bino moko bomoni vidéo wana na ndenge mutuka wana esali accident. Le mwana général na biso akendaki ko sepela pour na ndenge ba nommer ba tie papa na bango général.
ya ville na Kinshasa. Alors tala o est tombé na sima ko sepela na. Peuple congolais to lingana. Congo est mabe. To tele mato bundela Congo to lunga na madispecte makambo ezanga tina to lunga na makambo moko ezanga tina. Tala lobi na uta koloka esalinga passe. Bande wana biso. To tika ba politique makambo ko finga ko beta ko gresser ko sala boy eza vraiment kitoko côté. To za la yini biso nyonso. Tant que on a mboka etambola biso to vanda kimia tant que on a mboka etambola biso koto boza ba dispatch makambo mukemke eza na sens moko te. Kwa enlever batu. Ba makambo mabe, ba makambo ndenge na mboka. Na koya na biso le tant que uti ko sala événement ba ndeko na biso asala mba ba uti ko sala. Omoni na police okanga mutu. Mais bien sûr, attends, toi, salut ma belle. Attends, toi, salut. Tant que kanga mutu, respectez bien nous te loi mutu ezali. Yo ko beta mutu lo la muninga na lo la pito ya munguna na yo. Et ça vraiment qui te côté. Botika peuple congolais à vivre. Botika peuple congolais à la libre na mboka na ye. Pourquoi makamba boyo ko sala na Congo? Pourquoi makamba boyo ka na Congo? Et ça qui te côté. Tobunde la Congo. Et merci na ba yimbo ko voilà biso yokani. To boya ki to baki mushiki wa ba roya awa te et puis yokani pa yete. To za po sa ba gresser na biso te ba to ba sa biso ma beba ya vis-à-vis biso te. Tangu na la fête yo muna na ngoyo sepeli na nga. Tangu fête aussi le kei o tubinga mbeli na mukongo. To za po sa ba to bongo te. Et ndenge moko na papa sasu ngesu o eza message na otindela yo yo komi ko kende ko zo ba rwande po bo ya bobo ko la ba bo na Brazza espace amne ni po zo bomba ba rwande na Brazza espace nini amne o eza na Brazza po bomba nyonso wana po ni po lu ko ba rwande ba salo tout autour ya mboka na biso ba secret mboka na biso. Alors moi na mboka Antoine Félix Tshisekedi yeba batu nini yo fana na bango yeba batu nini yo lia na bango. Tango omona ba makamba boy foko yeba. On a posé le lot, on c'est la deuxième mandat. Oui, peuple congolais on peut se maboko c'est la deuxième mandat. Mais peuple faut se sentir à la libre, peuple faut lire. Tala le lot omoni botongi ba biloko bien. Pourquoi pour la jeu francophonie? Alors pour moi lukabo c'est la biloko depuis kala. Bino ba konzi za la rani. Baba lukawa organiser makambo bien na mboka ezala kani oui to moni botongi bandao alors ba luka pe botonga pe pona libuma peuple oh le bino ngonde ko moko ngana sepe na ngane batongi na ba bandako bien si bien alors loko avo ba sala ngo il faut d'abord battre libuma peuple na pesi nje ko na raison botongi bandako pona jeu francophonie botongi ba terrain alors peuple social collier à peuple dollar ezap ndeko club tela ma vidéo ya mwana mboka nouvelle là ya biso ya musitu ndeba bande ko kanga dollar ekita Wala bolandi peuple na bandunde ute ko lekana tuno mwana mboka ndafu muzitu asala kimi ndenga peuple congolais olela muzitu bando kenda dollar et matam dollar kino lelo 25 obo la kaso baki dollar ekita kala mingi te dollar kino lelo 25 dollar ekokita mkolonini dollar ekokita mkolonini dollar boko kitisa te bayi politique bayi moka to kende vers l'élection boza na souci à peuple bolinga peuple na bino peuple ne mokonzi peuple ne mto comme ça bino sika bino obozali peuple mto pesa bino pouvoir mais yé moko mokonzi peuple a souffrir. Oui, j'ai francophonie bandi lele on est à mboka na biso 9e édition à francophonie République démocratique du Congo organisé en haut
Alors quel est l'avantage du peuple Nasima Rokenéage francophonie. Peuple ni n'a retenu, peuple a gagné nini. Nasima Rokenéage francophonie. Oui les honneurs. 9e édition c'est la mine à Congo. Et tikali histoire, na bano bakoya, na bano tokobotaka. Alors pour Rokenéage francophonie, peuple congolais a plutôt la lobani. A retenu nini. Tokozonga kaka na misère, tokozonga kaka na milelo na nzala. Yango moni bandeko ebele babi Jean francophonie etali bango te. Tango balelaka banzala balobaka eloko te bongo Jean francophonie etali bango. Jean francophonie etali bango te. Bakonzi ya Congo bolinga Congo. Bakonzi ya Congo bozala na souci ya Congo. Bakonzi ya Congo bolinga peuple congolais. Tango oza mokonzi kolinga kolia fufu te, linga lia loso. Po mtu aliaka fufu ekweyaka te po bato bana se balia. Mais mtu aliaka loso, soko avuti atoki loso kokweya. Bato basa na se bakolia. Eza lokwa bino bakonzi ya Congo. Bolia fufu te, bolia loso. Bolinga peuple congolais. Peuple est souffri. Koulou ne combien paille. Lobi to mekimo ko vana moi quelque part to sama mpepe. Koulou na lokwa aswelo koni. Bato ba mo banga koulou na lokwa aswelo koni. Alors na mboka na biso moko. Mon général, oh yo remplacer papa na biso Kasongo. Tela biso pe likambo tali koulou na. Tala pe pona ville ke pona ba police bi kanga kanga. Bako mwana mtu atambo tindi mwana boy. Bakangi ye. Oh maman moko le lilobi. Abi est-ce que kobota mo mobale zangam. Taba maman ko kolela kobota ba mibale zangam. Alors peuple congolais partout aux alliés, to linga Congo. Peuple congolais partout aux alliés, to zala na souci à Congo. To soutenir les politiciens, oh baza na souci à Mboka. To soutenir les politiciens, oh baza na souci à Robundi na Mboka. Non que les politiciens oh bazo ya politique, pour ba vivre sa poche na bango. Pour ba famille sa mabota, pour ba na ba ke ba poto, pour ba si ba sala ba tout alimenté. To linga politiciens oh baza na souci à Congo. Sont aussi politiciens qui ont un souci au Congo, Congo qui est libre. Son amakanisi na ye na ba idée na ye. Oh ayo ka peuple. Ya on a maintenant ce pays na Laurent Désiré Mouzé Kabila. Ya maintenant ko sala ba descendre partout. En tambola ayo ka peuple. Laurent Désiré Mouzé Kabila ya tina njil na nef ko sala meeting. Wa biso ba amike. En tambola partout ayo ba évolution à peuple na ngazandeni. Alors bino ba konzi ya Congo attend haut. Mon continent c'est un mot citation un peuple. Bon il m'a peuple congolais. Bon ça en a souci à peuple congolais. Peuple est souffri. Qu'on y est comme il passe. Au moins dans la mouki na tongo loko lié exacté. Avant mon bête a mis au pipe. Na rolia nini, na romela nini, na revivre ndenge nini. Mais comment to ka babi Congo za pays moko za riche. Pays mo zo soutenir ba payer belé oh biso tozo ko envier kena ke poto oh mande ko na biso belé baza na poto bazo envier poto Congo mte sali le ba pays wala mais tala biso mo ba congolais et le bino ngonde ko mo pays Congo ils le rola ndako nganga oh bana ngo banginda kate kasi bato ali bana ne bato ba ngi des le roi Congo tala biso mo ba kolomboka to souffrir to sala bwe na ba le vena pour bénéficier na bilo na biso netinga bana baloba oh kuiko cuivre oh diamant oh nilibo to mona ngona nte biso ba kolomboka mais ta ba payande ba mo sakana bilo na biso. Alors peuple congolais to linga Congo, peuple congolais to za na souci à Congo lobi mokolo samedi 29 mois na mboka Martin Fayol a kozala bongo na terrain ya Bouddha na Sainte-Thérèse na quartier 1 plutôt entre quartier 1 tout peuple congolais boye belé pour na koyoka message nini oh moi na mboka Martin Fayol m'a dit oh la repèse tout peuple congolais to te comment na mikolo uti koleka aboya ki aloba ki ya kokene mapona mte na fichier électoral oyo kasi abengi ba imboka biba ya lobi ba ya koyoka message nini repèse peuple congolais to ebite ba kozala ensemble bloc de 4 ya Moïse Katumbi ya Denis Sanga ya Matata Ponyo ou ya kosala ngo yemoko to ebite na nungu to bani koyoka na se ya politique ya Congo auto bani koyoka na se ya entre bloc de 4 wana to komi koyoka déjà nungu moko ya mabe kala mingi te na koloba ngone monsieur Silko pour la bien no sani Congo biso to bomba vérité mais monsieur azali koya na ko betela bino nungu na bani koyoka na bloc de 4 na koyebisa bino kala mingi te
Bon s'abonner au Océan du Congo. Bon partager mes émissions. Tant eza te ya kotali to ipo na mboka. Tant eza pona kotali to na distraction te. To pesa makanisi po na Congo. S'abonner au Océan du Congo. Partager mes émissions. Ba commentaire na yo. Yo pe mto mesena kofinga ozaka na souci ya Congo te mais muto aza na souci ya Congo akofinga ta kokoma likanisi ya malamu po na mboka ki ya liboso. Bon s'abonner au Océan du Congo. Bon benga bandeko ba s'abonner na mte, ba s'abonner au Océan du Congo. Et ben merci na ngana maman Océan, la patronne ya chaîne na biso Océan du Congo. Ba bonne guérison na Jane. Wa za bongo mona maman Océan ba za na l'hôpital puis la ye moko maman Océan ba mi condoléances. Oh si ko bungsa. Ndeko na ya moi se be mekino lelo eza bongo na morgue. Et puis na merci na bandeko nyonso. Oh to sana bino même mora to sa musala et ndeko gloire. Ngoma ngana to le mate pona ko kene ko luka ba vidéo pour que bino bota na information sur ezole kalamboka na bosa nte na kofra na ngande ko na ngadedo pekos abote siki azali na corona bwino o azabongo mobundeli ya makasi na ndeko na ngado rien oza ebele moyen na tanga bakomo na bino nyonso ezati ngana bino to kutani mikolo ezali ko ya lobi samedi le 29 to kutana bongo na njili na quartier 1 na terrain ya buda pona ko yoka message ni oyo mwana mboka Martin Fayulu alingi apesa peuple congolais. Bye.